Naka petit frère na yo. Solo lo rejeté ngane te snoke wapi. En grand jamais. Oh j'irai que je jure. Bato nyonso babenga ba condamné ngai. Oyo mwana na yenga na ko violer jamais. Batama nyonso zaki wapi. Nazaka ale. Owanga na kika awase. Devant vous, homme de Dieu, je jure devant vous, je jure devant Dieu, je suis au courant de rien. Ogangi na barabara. Lelo ndo zongo senga bolimbisi. Aza na koti kwa koko na mpende na ye. Omona na bengo ndani die. Omona batu musute yaya. Yo mtobota mono. Ngam na bote pa. Zo mbona mbali chali bu nayo. Nuka place na moté mon limbisa ngai. Bible obi eloko nyonso ebatami suka na ngwe bimaka. S'il te plaît, Gontia. C'est bon. Zonga Rovanda. Sosa makambo mono lobeza vrai. Seigneur 48 heures la musika. Ozo promettre biso que okosala leki na omabete. Kaka plateau oyo déplacer kata makambo nyonso. Nzamba limbisa ye, alimbisa na promenade. Ba oyo nanu ba mona loboko na nzambe te yeba ete ngonga na bino ekoki pour vivre yango. Église ya Ozana eza déjà ouvert na kati ya Paris. Bato ba blocage ba yaki ba biki, bato ba maladie ba yaki ba biki, bato ya AVC ba biki, bato ba hémorroïde ba biki, autiste ba biki, bino moko botala ba témoignage. Alléluia bana nzambe ngai na yaki awa na veille passé. Après à Kosala AVC depuis novembre 2024. Nayaki na Cannes, na tambola na Cannes, mais l'air papa sambele lingai na trikan, kobima awa na simbaki sukante. Et puis des akiwana nazaki na kokai kotelema 2 minutes ezalaka te. Kaka su na tele mon kel fona fanda. Mais ce qu'on a komi ko tambola na ko telema ta journée mobimba. Ya ko le réserve tele. Amen. Nzambe azamu makasi. Ngamo konaza témoignage vivant. Amen. Nzambe asalele ko le kalsus. Amen. On t'aime très fort pour la gloire. Alléluia bandeko na yebo tatola. Nzamba Ozana po nzamba salima kama minene na bomo inanga na ndako nanga surtout na mwana nanga mukie na yaki na ba problème donc na yaki na rendez-vous sur rendez-vous. Ok, qui n'est pas orthophoniste, qui n'est pas psychomotricienne, qui n'est pas pédopsychiatre, n'a pas de solution. Tant on a vraiment qui témoigne maman Thérèse, n'a bien maman Thérèse. Après on a bien papa Moïse, n'a pas été mais comment à un aéroport à rappeler n'aïe pas que bandanga ba suivi na téléphone. Si tant ayaki na Bretigny, na même qui bana, ayaki na Saint-Denis, a pas ayaki na 3e fois, na même qui bana, maman mwana malobe fungwami et fungwami a commis bilingue. Azala ba même lingala na français mais lingala ndé muteleki. Au moins la moi la 4 au Sengo, Dino Salanga Semoul. Donc, na commission Zambé. Parce que bah suivi nyonso wana ba pédo machin ba pédo psychologue ba pédo et ça coûte trop cher et puis il fallait qu'il n'ait pas suivre il fallait qu'il va poser diagnostic siko ba commencer à pic pong so na kei pas ya psychiatre na bike ba lobi na ba tindinga po poser diagnostic sur moi na to ba finalement c'est quoi le problème au moins non kende pas ya psychomotricienne ba komo tinda tinanga bo ba zo ko kasute ba bisu likamba sala te po o ba ba sala eza su yango te donc ba zo mo asunde ba poser diagnostic ya sute qui va poser diagnostic na bango ya autisme mais sikoyo tellement que moi na a commis conscient a komoye ba makambo nyonso po na zeki même ko banga na bi même l'école ba yipsenga déjà bi soki ana azongeli biso na couche to zoité donc moi na commis propre donc incroyable donc makambo nyonso et ça accéléré na niveau moko gamba La directive ya église kati na Paris ya Ozana contacter maman Thérèse matondo boya ebele bosambela katango ebele bobika kate ngonga na bino ekoki bobika église ya Ozana ezali terminus esika mwana na moto na moto abikaka chaque dimanche après culte tozali na ba délivrance tolandelaka moto na moto moko na moko na ba suivi boya ebele église eza ouvert na kati ya Paris tozozela bino na moto.
chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité, un grand merci pour votre confiance sur la mère de chaîne. Un grand merci na sponsor na Bisso officiel, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sponsors officiels, il y a chez Bisso Télévision également cette émission, pardon. Alors mesdames, messieurs, nous avons dit l'autre fois que cette émission a été conçue pour récupérer bandego oyo bakabwana na queue de poisson à travers l'émission Bravo Jésus-Christ. Raison pour laquelle to concevoir pardon pour tozongi sa bandego bakena na kanda oyo bayima o basenga kabaya kozonga na plateau pour bayeba ko senga pardon à travers cette émission. Yo posa na problème na yo au finga mutakanyela okanda ba boti na yo au décevoir bango au finga ba oncle na yo au bunda to ba uyiba au salelo gomo songolo pakala. Voilà l'émission de venir ici demander pardon mutowana ayeba ko limbisa parce que balobi pardon et la puissance eyo et libéraka. Alors raison pour laquelle nous avons eu à concevoir cette émission le pardon. Alors mesdames, messieurs, je tiens à rappeler à tout le monde que orphelinat Nabiso Bravo Jésus-Christ ils ont mis na commune Yamatete, quartier Viaza numéro 27A. Et je tiens à signaler que pour l'instant, Motonios Oalingui a soutenir Wanabitique. C'est Maman Lydie qui assume maintenant ma responsabilité. Il y a Kozwa, Lissungi Nabino auprès pour aider ses enfants. Maman Wechi pour l'instant n'est pas là à déplacer Mouké. N'a pas dit à l'Embipe, c'est la paiement pour Namakambo, Italie. Orphelinat. Non. En tout cas, vous avez un numéro, vous allez afficher. C'est un numéro, il y a Maman Lydie Moukadi pour être j'en profite aussi pour remercier Héros dans l'ombre. Dans le côté technique, on a passé une beauté dans l'ensemble. Moussala qui toko bogo sala pour être chez Bisso Télévision et qui est toujours liboso. Un grand merci na ba opi baninga bisoté, batamité à mabe, mbote na ministre Kabozwami, to penser rappeler la bino. Alors mesdames et messieurs, sans plus tarder, toko benga invité à lelo parce que l'autre fois bolanda ki awa noko abusaki na mwana kasinaye, ça veut dire que maman a kenara musala et puis oncle a tika la rana mwana et oncle a profité en absence il y a maman ainsi que il y a grand-mère pour abuser na mwana ozaki bon na âge il y a 9 ans, de 9 ans jusqu'à 16 ans oyo noko bane koza mwana kobima na ye sans consentement ya mwana quelque part to benga ngo viol botala ki vidéo et ça qui très mal et bon mona ki lo lengeni ni maman zaki déchiré et moté bana ko saigner alors tout na ki pe nego a na plateau aboye ko ndima en tout cas à sala ki makambo na TP mosa na nzambe papa Eric asambela ki azongisa ki kembo pe masanzo de pa ya nzambe pour dire que ce qui réellement oyebi likambo tokotala kaka nzambe yemoko ayebaka mitema na biso mitala lolenge nini nzambe a touché motema ya ndeko na biso lelo andimi ko avouer maïnyoso oyo asalaki auprès ya mwana na biso ya mwasi ya 16 ans ozali bongo mwana nkasina ya. Mesdames, messieurs, nako benga bongo invité na biso akota soki azali il peut venir déjà beaucoup tsaye to solo là. Je profite aussi pour na kopesa mbote na bandeko nyonso ya groupe soutien Bravo Jésus-Christ. Montonio se peut alingi à rejoindre le groupe Nabiso, il y a soutien Bravo Jésus-Christ. A bien Nabiso le numéro où ils allaient afficher. Tu créer qui deuxième groupe, il y a soutien. Olingo au rejoindre Biso, contacter Papa Chic Moukadi, dans le côté de un groupe. Un grand merci na bato Nyos Oyo, bien Nabiso pour n'a pas intégré groupe WhatsApp. Beaucoup c'est s'il vous plaît. Est-ce que Aza prêt, Azawana? Voilà, donc on continue toujours parce que Aza un peu moi Moussika, je profite encore pour nous signaler que chez Bisso Wenze, ils ont toujours Boya, Bobenga, Bossa la réservation, la bino, pour la chez Bisso Wenze, tu as livré ti nandaku, ça dit provision, maman qui malade des yeux, fatigue et tout comme ça, chez Bisso Wenze, on a pour nous assurer provision la bino, qu'on peut se venir à coller payer à combien là. Beaucoup ça s'il vous plaît. Voilà, bonjour chef et bienvenue. Nayambio, Vanda s'il vous plaît. D'accord. Et ça, c'est un peu de ça va? Ça va bien. Bon, rappelez Batba la biso combo. Bon, combo n'a Dieu merci. Combo, papa Dieu merci. Nous avons tantôt au début de l'émission que vous avez un problème, na grande sœur naïe, c'est mieux.
boyoka pourquoi ça la ki yango bandaki ndenge nini peu pourquoi et comment que dans niveau ya zemi pe zemi yango pe bazu solution nini à travers cette émission mesdames messieurs toko yoka ye pour que to ça la conclusion générale ya makambu et comme la ndeko malgré que à la niveau de justice la grande sœur naie bafunda qui est mais la famille balobi l'élage sale c'est là ma famille malgré ba résoudre entre famille entre eux mais maman alingi toujours bakanga petit frère naie a kene na niveau de justice voilà yebisa biso tango bandai ko mana mwana on a âge de 10 ans si je me trompe pas et bandaki ndengini. Bon, chef, premièrement, na sengi un pardon, na sengi bolimbisi, et pas nayo, puis na bande ko baza ko tala na télévision, na sengi bolimbisi. Na bi kali kamboleka ki ante ngai na mona grande scène nga, ezali kamba passe. Ezali mal kamba passe. Mais naye auprès de vous pour na expliquer clairement dès le début jusqu'à la fin. OK. Kambo banda ki boye. Chef Bolimbis n'a pas. Parce que l'autre fois j'étais ici, mon salaire nzamba za ki alobaki makambo boye touchinga. Touchinga makasi, touchinga mama makasi. Na va nanda ko na kokite vraiment. On habité, il faut na koma pa bande ko na ngai. Tellement au début ezaki devant tout le monde à télé et on a zonka pa na bino, na s'excuser devant bino, devant télé et puis si ma grande sœur si a moyen za bo bengeli ngai awa, na s'exprimer na s'excuser devant tout le monde qui nous regarde à la télé. D'accord, to benga ye moment ne ko ya. Mais toto yo yiba izaki ndenge nini. Mais to dini osela ki pour que comme na niveau au kanga mwana munoko, mwana pendant 5 ans bo sala makambo wana. Wana sala ngo wapi pe ndenge nini. To into yiba li solo na bino abolingo na mwana ngo izaki ndenge nini. Beto na biso to yiba no s'il vous plaît. Bon chef. Et là bombe zati. Le bandaki grande sœur na ngai asalaka na ye quelque part pendant la journée azalaka na ye na ndako na pourquoi à partir de 17h 19h akendaka mosala atikaka mwana na ndako ngai nde natikaka mwana ngai nde natikaka na mwana plutôt atikaka mwana na ye ayebika no leki na ngai mobali aza onke nazali natika ye mpa na ye nakendanga mosala akobombelanga mwana eloko mabe kosamba na nsima te grande sœur akendaka mosala na mama pa akendaka mosala so bakende mosala nga mpe natikalanga na mwana chef eza pasi nayebi te nini yango ekotelaki nga naosinga mwa bolimbisi mwana atikala na ye mwana akende kotala ye nazwaka ye tolali na ye na ntongo ntango grande sœur aye nakende nazongisi ye kuna parce que c'est une parcelle de la famille nga azala na mwasi studio na nga kote bango bavandaka na maman na ya mwasi arrivé ya un moment nde natikala na mwana nayebi te so diable nini akotelaki nga nde nazalaki na téléphone na ngai ezalaka peut-être que nayebi te so eza permis na lobongo na télé na bafilm pornographique eza na kati ya téléphone une fois nazwaki mwana vana ata bafilm bon bana biso connaissez les infos d'aujourd'hui baza trop curieux na mambo etali peut-être batéléphone ande otala film mwana pa ye j'étais cool tellement natikala na ye moye pe na binga na ye na télé pour ngam na tala bafilm na ngai eza te tomandaki kotala bafilme na ye na telefone nayebi te diable nini ekotelaki ngai nabandi kosimba mwana des fois kosimba ye kaka baparti ya mabe esalaki mpasi ti nayebisaki mwana monga biloko totali tokoki komeka yango esalamaka boye mwana kuta bandaki koboya nakangaki ye nayebisaki no ozoboya po ani nakopesa yo mbongo nalakisaki kume mbongo esala nango loo te tomeka tala esalamaka boyeboye ti tomekaki yango elekaki nango pas mal nabebisaki mwana nasuka nango alelaki na ofunda pa mama namenasaki ye nayebisaki ofundi pa mama na yo na oboma yo nabebisaki mambeli nalakisaki ye na oboma yo tellement déjà elekaki déjà pour la première fois ekomaki habitude so grande sœur akei mama bimi fo mwana ya nakoti ye comme d'habitude bandeka ko se répéter nayebaki te comment pendant 5 ans Boussala on a trouvé aux Azim, il était aux Azim na 16 ans. Bon. Il y a tant de règles na ye ou yebaka. Bon, oui, nako yeba parce qu'à ce moment-là, elle avait 9 ans. Elle avait 9 ans au salango
Si nga na yebaki te ke koko maboye. Nde na baki pour la première fois na bité ke so diable ni muta côté la kingai. Et puis to banda commencer na ka ko sala ngo. Après ma grande surprise na moi na ye ayepa nanga o oncle maman ebisi ngai po ye mo ga yebaki kutute. Ke azaki na ze na ebité. Maman nda a constaté ba symptômes parce que maman za déjà mukolo. Ah moi na zo mona clarté. Oh nini na minga ko sala so ba test accompagner que non zemezali de moi na approcher ah donc ndebwe mama ibike na za na zemi ngana itena mtu na za zemi to sala ndenge nini ngana ibisi pour idée na ngali bosse yaki to longolango ko ibisa mama te que non ngai nde mutation zemi wana ibisa ibikolo zemi te to kuluka kana nini to longola zemi te mama na muke ayuka na mutu na soko lengeli zemi akokufa na mena sako na biso soko mengi ko ibisa mama na oboma na oboma na mwana za ngona libu pa mba mena suana nde mwana na yebaki ta ma grande surprise da yaki auprès de vous ni bobenga ki ngai ndi na yaki awa yango moni makambo neleki sikoyo makambo yo ondimi koloba yango parce que to menace yo loba to mena justice to olobi yango po mutema na yo. Ils ont reproché auto boye konima devant Moussa Nsambe. Chef, makambo nandimi kolobango ezate po bino bo menacinga kena bo na justice. Nga moko conscience nanga etenga parce que kokosa ba okokosa mokili, okokosa batunyoso mais conscience na moko okokosa ngote. Na vandi conscience nanga etenga na maloba pasteur ayebisaki ngai et travailler nga botumba na kokite mama yoka kango na minute okundi na bisadina na sasu na lupango te mama bengani ngai ba image na lekaki na télé ba ndeko ba moni famille no se moni tout le monde m'a rejeté, tout le monde m'a condamné qui est boye vraiment comme ça c'était je me suis senti isolé quoi isolé bon dans nazalo quoi simplement na comme le quoi isolé na minute na habité na ça nini mama ni siko mona ngate na suna ndakote na malba pasteur ebisaki nga nanga mona tana bikete eza mabe nanga na kende mona na ndako na s'excuser na loba na bité tellement les cas qui devant ba tsona ki na ndako pa biso mama biso ko limbisa ndeko ko limbisa me bato batali ngai o limbisa ngate yo na bakite na zonga ka kuna pa bandeko na ngai na singa bo limbisa pa na bino ba grande sœur et puis na bandeko na so ba otala ngai mais sikoyo mwana nda komi na zemi wana osengi pardon c'est bien. Par rapport à Zemi Sikoyo, selon yo to sandeni, to famille na yo basala ndeni. Po muto obuta na ya za mwana yo. Chef, na minto na vite so na lobanini. Mais on a osenga pande ko na ngeza na premièrement ça non pardon parce que je sais que le pardon c'est un pouvoir qui libère. Soki ndeko na nga limbisi ngai, bia batno so limbisi ngai. Suite nango na yebiki le kamalamu. Pour nabi qui a déjà maï sopani maï déjà le côté koimi ils ont comme maï d'assez sopani moi le côté ngozate. OK sugi le lo grand sera bogo limbisa réaction ni vous allez chef avant na singa ki bolimbisi tout d'abord pas nzambe parce que ndi aza mettre à temps et à circonstance mais c'est nzambe limbisa nga puis ndina OK kuna toucher mutema gontia toucher mutema bande ko na ngana so ba miko limbisa nga na ebite soka olimbisa nga ponga na za na kata mutema nete mais keso tuningeza malamu c'est le gantia boye limbisa ngai yo likandeni na ebi pété so pi bango bande ko na ba ngibati na na justice na mito na za ne loko loba te na ka ko senga pardon ceux qui ba okangisa nga so ba tina na justice je sais pas mais le plus important zaka na ye na s'excuser nan na senga na bolimbisi devant bino devant tout le monde na caméra famille na nga même devant ndeko na ngai ba meka vraiment ko limbisa ngai bo sunga ngai chef ndena ye pa bino na bi ke non bo sunga nga botika ngai te je suis rejeté par tout le monde. Voilà mesdames messieurs, ça fait très mal. Le but de cette émission c'est ça, demander pardon, reconnaître ma erreur pour mutu à arranger, à évoluer. Le pardon c'est un pouvoir qui libère, c'est ce que tu as dit, non? Oui, c'est ça. Voilà. Il y a reconnaître que tant un lobby à se libérer, puis ba limbi ça y est na mabe oyo ya sali. On a biso bien sûr que sali mabe to ko sali to kate mutu
tokosenga kaka nzambe pe na mawana ye na génération ya mwana na ye wana pour que malédiction wana eye bakokatana pour que ekita na ba descendance te na ba génération na ba génération. Moi je bénis Dieu, pourquoi? Parce que à reconnaître ma benaï, c'est ça le plus important. Ce qui m'ont à reconnaître, ça veut dire que ayebi ka sala ki mabe. Mais à reconnaître on peut pour caractère que qui me kota, mais à reconnaître à changer peu andimi ça mape ayamba pe Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Nous allons faire entrer sa grande sœur Bamegaro Solola. Amegaro Seigneur pardon, bien sûr qu'on a eu le temps de prier pour sa grande sœur, de conscientiser, de talissier que Seigneur a la montée, mais c'est sopani. Je sais que c'est difficile pour la grande sœur, on a Seigneur qui a kené makala, a tia tambeli. C'était pas facile pour que tous ça bandeko mi balé na plateau. L'objectif de cette émission, c'est réconcilier les gens ko senga na pardon. Ba évoluer. Yamala Mozali qui ne connaît pas à reconnaître ma BO ya Salaki. Mais erreur on a à reconnaître Yango. Parce qu'il y a des ceux, peut-être bah on a l'émission, bah on y est batté, Isaki nini, li Camerouni ni. Ote Isaki une émission les cas qui à travers le mission Bravo Jésus. Mais non on a extrait, bozong c'est la mission image, total le lenge nini, Isalaki na plateau mokolo oyo ndekwa les cas qui na plateau oyo mwana lobaki que noko ako violé Denis Mosolo Tchelabiso synthèse il y a émission Bravo Jésus wana ba comprendre ce que nous sommes en train de parler. On y va. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bonjour, il temps au solo la bino balé. Tango usoyi saki uzana zemi ya lobakini abaki tulungula noko bayi bolongola zemi ma te solo la muke o sani ke la tete mama bana papa te bino moko to bengi yote oza to bengi na batete wala kaze oza non s'il vous rabu ata bino bokata ba caméra wana bokata ba caméra s'il vous plaît bokata po fani poka nous a bien dengeni ma caméra bo filmer nga ce que communique te moi na azana problème moko abaki za besoin so bana yo asona na ndako teka na TV boy. Lelo na bengelo aiza pona oncle. Zema naza nango za zemi ya oncle, nda déviergeaki. Déviergeaki nga depuis kala wana. Depuis la zemi noko bana pata yo moko penza. Mona c'est pas kimia papa. To boité. Mona ndimi koloba lelo. Mona na zakati ona kuna abenga ye nani? Zela. Yete. Moi malama loba ko moi c'est que maman na hôtel loba na ngai. Ya ko bana. Bana kansela. Bana yo, bana kuna na. Na. Asala hata loka sala kena mimi. To solo na madame. Que pas papa chic. Comment moi na koko matina niveau oyeba tâche. Oyo ezakana mkongo na yo tandis que obiki yo ebi angote. Tozabato. Obi que diable a un peu moins risé. On peut toujours arranger ça ici dans la famille. Faut que moi nous dans moni bulumbu na yo a la c'est à malédiction. Pour Bible dans Lévitique il dit que nous ne jamais comme on a aucun de prison tout condamné. Tout traitant dans la meillable, tout onimato la Bible. Tout chango gérer si réellement oui bien tout amour nos témoins. Ce qui au saliango vrai ou faux au salaki angote. Na ipi boza Nicole, le ngai na bandi pona yoka. Oyo mwana na yenga na ko violer jamais. En grand jamais. Oh gérer que je jure, je respecte bien Dieu. Na juré. Abi ki amoni trace na ngaso pe na luketo so pe nini. Oui. Devant vous homme de Dieu, je jure devant vous, je jure devant Dieu, je suis au courant de rien. Ok, d'accord. Yaya. Oui. Azana koti kwa koko na mpende na ye. Et c'est tout. Et puis ça. Ce qui va affirmer dans Mozana qui maman. Yom to bota mono.
ngam na bote papa. Zo bon mbali chan libum na yo. Et pour na libumo ne bimisa ki mwana. Chef fouye na. D'accord. Eh Bible obi eloko nyonso ebatami suka na ngwe bimaka. Si la makambo mwana lobi eza lokuta. Il fait mon ça mais la papa oui. Mais ça makambo mwana lobi eza vrai. Seigneur 48 heures la musika. Kaka plateau oyo déplacer kata makambo nyonso. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Voilà, des retours, mesdames, messieurs, pour comprendre le Lingekani, Makambo et les Kaki, ça fait très mal au cœur. Moi, je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que la grande a accepté de venir se présenter devant son frère, Ayokaye. C'était pas facile, tout de suite, temps, il y a qu'à convaincre. Ils ont mis ça jour, mais quand même, Andimi Koya. Est-ce que Andimi Kakapo, Aluka Lolenga pousse à la peme, Nazala Ndegone Mabe, c'est ça aussi des questions. Mais en tant que Ban Nzambe, toi, on dit que la grande, assez à l'imbécile déjà. Le fait de venir répondre, c'est quelque chose de bien. Voilà. Beaucoup de Langaï, la grande. Aya, s'il vous plaît. Et bon, je reviens avec vous. Je vais essayer Kavanda. Là, il y a bien. Tant que ça, s'il vous plaît. Coller la tête, je sais que ça fait mal. Sois forte. Yaya. Gantion na yo. Joie de temps. Y'a un soin. Grande sœur. Grande sœur. C'était grande sœur. Et là, le boss n'a pas tout d'abord aux anamtés morts limbisanga. N'a qu'un petit frère na yo. Solo le rejeté n'a été snoké wapi. Et bien c'est autre chose le Canada comme maman bien gagné ngai. Comme d'akola libanda. Famille obimba. Batu nyos ba bien ngai ba condamné ngai. Na bi kina sala ki mabe. Na avoué, j'avoue à 100% qu'il n'a pas qui m'a bien. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Pardonne-moi. Je n'ai pas ça qui m'a bien. Nandimi. Ngamutu. De le début. De la qui cause. Il y a ma ramené sur un dos les quartiers de l'eau. Mon a comme Nassim. Mais l'imbisangaï. N'a pas été diable ni à côté de la kingaï. Tu sais quoi ça diable ma cam? T'es fait grand sœur. Tika. N'était ce diable ni à envoûter kingaï grand sœur. Tu crois que le diable va voûter kingaï? L'imbisangaï vraiment. On m'était maman bé. Les gens nous disent la vérité. Pour mon famille, ma boîte question, c'est ça, non? Depuis ce temps, ça. Batama nyoso zaki wapi? Wangana kika awasi. Wangani okena ndako simbinga même na nzoto. Ogangi na balabala. Lelo ndo zomo senga bolimbisi. Mona netawana. Mona na bengo ndani die. Mona batu musute yaya. Mama mabe. Et je sais na limbisanga ya kale. Limbisanga. Yona nzambeno. C'est ça diable ne mta côté la kinga limbisanga. À reconnaître ma bien dans la limbisanga. Je demande pardon au nom de Dieu. Nous avons place na moté mon nom limbisanga. Na 5 pe bolimbis ni bande konanga nyose ya famille. O batala ki no ba condamner ngai. Na zongi a eza pamba te pona zonga a. Zoximité mananga. Odo za ko bosana te. Na yebi. Mais na singi na bolimbis. Même s'il s'agit de m'agenouiller devant toi na fukama. Na nzambe te. S'il te plaît quand ça. Limbisanga na kaleki na. Pardon vraiment. S'il te plaît, Gontia. C'est bon. Zonga Yarovanda. Zonga Yarovanda. Yaya, ma disposition ni bosé pour la moine. Juste ma prière, kaka, et puis il faut abota kaka. Mon âge, je n'ai pas de pas de moi, il y a moi si pas plus, papa. Abota kaka, ce qu'on a bien nani, ce qui peut papa n'habiter, c'est une histoire. C'est une histoire. Bon,
awa mwana akobotama mai si sopani okobota na mwana na yo le balso kezani le bano ya suka devant grande sœur ezani papa Kantia comme j'avais dit dès la première fois, il a dit à Bemta côté de l'enga. Parce que la conscience n'a pas beaucoup boy et que ça m'a tenu à éviter ni à moi côté de la kingaï. Mais les amants est déjà ce pani. Moi est déjà ce pani. Ce que moi est ce pani moi que le côté moisate. Limbi samano. Na ebi que elo na salle les avons ma bé. Les a crime. Ou attache peut-être sur la kinga les a viol en plus. Donc il me dit maté que les qui n'a eu a péri na prison. C'est une famille bien amie katamate. Là, et nous avons besoin matangai. Yaya, est-ce que l'imbisi l'écran n'enga solo to on dit pardon pour ça l'écran mabe. Ozo promettre biso que au ça la l'écran mabete. Nasa loko ça l'été papa ta na sele mabe ezo aka pananga. Pas ça ezo aka ko na biso. Nzamba limbisa ye alimbisa na promenade. Yaya, nazomona yo, c'est comme si ozobomba iloko mona sa mutema. S'il te plaît, est-ce que ozobomba iloko moko te pona ndeko na ya mobali? Nanda mabete vraiment esprit na koma ya musika na sale mabe. Sunota mwana ajana mwana na kobota obengi nani? Noko papa to soki koko papa na comprendre. Bah idée nous yaka na sale mabe mais nzamba limsa pour bonda pona nzamba limsa makanisa ne ke musika. Voilà, merci beaucoup bandeko babolingo. Ngai na opeso conseil boy. Oyo azali ndeko na yo. C'est ton sang. Malgré oyo akoyi ko sala parce que c'est ça mission à diable les amis. Nde asali yo mabe osuka motema soit o tire poison soit o le la vengeance moko boye le lenga bebiseli yo mwana et na osengo pardon faut pas le faire quand on le but total en nzambe total en nkolo Dieu seul sait le pourquoi makambo ekomaki et pour na nini abimisa ko na mpoisa pendant 5 ans ba ba osala makambo wana. Mais mukolo moko boye nzamba simbi motema ya mwana na yo aye koloba vérité. Ce n'est pas facile. Moi je dis c'est Dieu. Te limiter nzamba wana te. Sois forte. La vie continue. Makatu maboko te, babomi yo te. Mwana wana oya kobota maboko la ye akoma lokola petit frère na yo to petite sœur na yo ta mabota ma. Encadrer mwana na yo atana no lenge 16 ans se peut pour na mwana mwasi encadrer Joa bébé wana bokola lokola mwana na yo. Pesa mwana kende classe, o ya mwana na yo ya 16 ans akende classe, asili ça ainsi va la vie. Nzamba lo la pesa o kimia. Bandeko babolingo to komi na suka ya émission mko lelo. Yo pe en tant que oncle Luka okoma responsable na bagissement na yo. Pe tchana mutuno que mwana wana bien sûr Azamwana na yo mais bossa na ye. Si tu as quelque chose à aider en tant que la famille, tu peux aider. Oui, go sunga, mais ça la paie maïle. To comme la souka, sugi mettre la biso ayete, to okuta na pona émission ya sika. Bye bye. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Centre hospitalier Mosono, là où chaque vie compte. Quand la santé devient une priorité, on en revient toujours. Le
centre hospitalier Mosono. Situé au cœur de la communauté, le centre hospitalier Mosono vous propose de soins de qualité, un personnel compétent et une attention humaine à chaque étape de votre traitement. Nous offrons plusieurs services, notamment consultation, urgence, maternité, pédiatrie, analyse médicale, imagerie, sénioscopie ainsi que endoscopie. Tout est réuni pour votre bien-être et celui de votre famille. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des équipements modernes et un engagement sincère. Donner la santé. Adresse Avenue Centrale numéro D, quartier Kaoka entre l'école de navigation et l'église Sainte-Marie Goretti dans la commune de Kalamo à Kinshasa en République démocratique du Congo. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.